kambwangolu, ezali kambwangolu, nazingolu na miso na nzambe. Ezali kambwangolu, ezali kambwangolu, nazingolu na miso na nzambe. Ezali kambwangolu, ezali kambwangolu, nazingolu na miso na nzambe. Masumu mobulu milangwa na tikate mokonzi mokwandi kokufela ngai mpo nazwa bomoi nazalaki moto masumu mobulu moyibi na tikate mokonzi mokwandi kokufela ngai mpo nazwa bomoi amatine kuluso futi nyongo ya mabe nyonso baninga na sala lelo nakoma na ngai mwana na nzambe Yesu ndimi gologota futi nyongo ya mabe nyonso baninga na sala ngai lelo nazwa valeur ya bana na nzambe. Ebele bakufi na bahopito basusu makama ndenge na ndenge na bolingo na yo obatelinga na moyibi na ngai nakokaki ata nazwa masasi nakufa lokola ebwele na bolingo na yo obatelinga yaya na milangwa na ngai bakokaki nazali présente na ngai moumbu na bino frère Joachim Zambona nazali ngai mote me nazali mpe akompagne na mama Annie. Mama Annie yo mtu ali activiste na biso mama nini oyo toza nango na mpoko ya lelo oyo na table na biso. Bon, lelo oyo tokolobela Judas Iscariote. Judas Iscariote to bilanga ya makila. Parce que soto bika Judas Iscariote tokolobela kaka ye en tant que individu en tant que mutu. Mais tokolobela pe ba makambo nini yango ezali kotourner autour ya vie na ye. CV na ye pe tokopesa yango parce que oyi kolobela kombo ya mutu te to oyi ko engager mutu na compagnie te. Bongo oyebi rôle na ye ajouaka na compagnie na te to rôle na kojouer te to pe CV na ezali nini te e bongo soki aza moyibi oengage kaka e bongo soki aza mopaya oyebi kutu place avandaka te bongo soki ayibi eloko akimi oza kocompagne mama Ani yango wana kolobela mutu il faut koyeba CV na ye yango wana mama Ani pesa biso mpe CV ya Judas Iscariote nini yango oyo oyebi concernant Judas Iscariote. Bon, Judas azalaki disciple à Jésus, apôtre à Jésus, et puis azalaki traître, moyibi, you know, lokoso, greedy. Donc, de bongo, atangisa pe makila, azalaki pe politicien. Donc, de wana. Bien, mama Ani ndenge yo sili koloba ete Judas azalaki moyibi parce que Bible ezali koloba ete ye mutu aza kosimba libenga ya groupe na bango ya les disciples parce que soki boza na église na bino to boza lisangami to boza pe na club na bino ou même musique osi omona musique ya bamama oyo bongo mama tel ye mutu asimbaka mbongo to mpe likelemba bino osaka mingi likelemba te bongo oyoki mama tel yo mutu okosimba mbongo esi omona mpe deja mutu azosimba mbongo bongo jo okozwa mbongo ekoki ke mwa ndambo ya poussière na sala yango mwa moke. Bon, wana ezalaka mpenza kara baponaka mutu oyo bapesi confiance ke oyo ye nde abanosima mbongo nde baponi soki mamaki ngani bamoni ke ye mpenza aqualifie donc aza bien bapesi ye nino abana kosima mbongo ao ngana omona teke le même mutu wana aqualifie bosimbisi mbongo epuis boyebi ke asimbaka yango mais jour okende kotuna ye pesa biso mbongo mpo ndambo moke avesolaki yango mosusu mpe esalama komona mbongo yango avesole yango donc etika so ndenge ezalaki te nayeron mutana kobenge moyibi ou bien ere bon amuyivi bene ko parce que ye te matie loboko n'est-ce pas des personnes aza komona Judas preuve eza te na bible ke azalaki moyibi ayibaki eloko tel 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 kasi esili komona ete kati na misala na ye ya kobombaka kesi ya groupe bazali kotambola yango amonanaki ete azalaki na misala ya miyibi nayoki obimisaki so mo mosusu azalaki so nani traître n'est-ce pas azalaki mpe traître ya traître place wana tokoya koloba mpona bandeko oyo bayebi te ke signifie traître na banza elingi koba mutu atekaka mutu ovandi na yo kaka ake kuna ake koteka diske na yo ke nayebi plan na ye nayebi secret na ye ake koloba me mutu yango botambolaka ne ensemble boliaka ne ensemble aza kutu pire master na yo
parce que ya yebi secret na yo sikoyo ke ko révéler ni secret na yo batani wa yango banini banani Traître. nani sur titre ni solo bi wa zalaki na yango Bon moyibi tolobeli yango ale donc atangisaki mpe makila traître n'est-ce pas Mhm. voilà tokolobela yango parce que kuna nde tokose concentrer nini susu ezalaki wana na kati na liste na yokaki oza kobimisa batitre baqualification azalaki lokoso gridi kowelela bato bazali lokoso ce sont des avaristes un avare aza mutu moko donc eloko nyonso ye kaka boza ensemble na groupe yo olataki na yo ntango omoni oboye ngai lisusu ifo nalata boye oza na mutuka ye palibi ngai mpe mutuka oza na église no kitoko ye palibi ngai mpe église ndenge wana ifo ezala ya ngai soki akokoka te akosala manevre nyonso église yango ekoma ya nini ya ye soki ndako ngai mpe ndako efali ezala ndako na ngai mais lokola yebi te koma akosala aza koluka kaka manevre koma akende kotrahir yo mpo akanga eloko wana ntalo amoni oza nango bato na yango batraître un traître aza moto azalaka na information epuis azwi yango ake kotekela ngo na bato oyo baza na pouvoir sur yo po baya kobebisa yo en fonction ya information oyo asali nini ateki oui juda iscariote atekaki mwana nzambe nkolo yesu parce que batambolaki na jésus tokolobela yango ayebaki secret ya jésus tokolobela yango ayebaki mpe banani bakoki konionga jésus to kokondane jésus to koboma jésus ayebaki bango nde yango wana traître baza kobenga yango mutu ya kokende kotriche bamakambo azalaki na yango nini lisusu mama ani parce que toza kopesa kaka cv to définition ya juda mpo toyeba ye aza mpena nani avant tokoba bon azalaki mpe politicien azalaki mpe politicien un politicien awa role juda azalaki nango bato mingi bayebi yango te biso tosalaka barecherche tobimaka na bible tokenda mpe kotanga na mikanda oyo ezalaki elandelaki lisusu basantu nyonso na bible moko moko okoya komona ete na mokili oyo babengi kombo ya israel na banza mamani tolobelaki mateya nini ya saga n'est-ce pas israel nini wana lisusu mamani bon tolobelaki yango na saga israel tonga tolobeli bana israel oyo biso tokanisaka bana israel wana nde yango tolobelaki na saga israel tolobaki ete bazali bano babotami kati na jacob bano bazali ke chaque mwana abotaki tribu moko groupe nyonso wana yango moto ebengi bana ya israel kasi toyaki komona émission na biso topesaki ya saga ke bango nyonso baswanaki bapanzanaki mpe bapanzaki bango bongo israel etikala na yango kaka na nani mutu moko te bango nyonso bapanzanaki nde tribu oyo ya bana babengi komi bajuda les juifs bango nde bato batikalaki kaka na pembeni ya jérusalem bango na babenjamin kiye libota nkolo yeso bango nde bato bayaki koforme dernier bato oyo toza kobenga na bible bana ya israel epuis kati na bango bazalaki kolonize na nabucodonosor ayaki koperdre bitumba ne epai baromain bayaki kokolonize juda kiye bajuif ye jérusalem babethelemi babetania bagalilea nyonso na bacontre nyonso ezalaki na se ya koloni ya baromain na ntango tozali kolobela awa juda iscariote azalaki un politicien mosala na ye ezalaki ya kotante koluka komonte mpe bacoup parce que c'était aussi un assassin bamontaki bacoup contre l'empire romain po ete bakoka kochasse baromain balonga na mabele nango ya yuda mpo bango barécupere jérusalem na se ya contrôle mpo baekoma mpe pays kiyemaka moko ntina data lelo ezali yuda bana israel nano barécupere mpenza totalement israel te comme ezala nini pays nde yango wana juda iscariote ye azalaki l'un des grands politiciens mpona kotante kosala bacoup contre le gouvernement romain balongola bango kuna bango barécupere mabele nango ekoma mpe pays ya bajuda ya bajuife déplacement ntango amonaki ete nkolo yesu aza kolobaki akozala mokonzi ya bayuda ye ko juda iscariote mpe asepelaki koya kojoindre jésus christ na esprit wana ya kokanyama na makanisi azalaki nango te nkolo yesu akokoma mokonzi na jérusalem akokoma président akokoma roi na bango donc yango wana ye mpe juda amonaki azalaki politicien mama ani nini yango so oza nango kati na misala kaka oyo ya juda olobeli bon azalaki mpe disciple ya jésus apôtre ya jésus bien na banza place apôtre na disciple na ligne mpe kopesa éclaircissement ke un disciple signifie mwana ya kelasi kelasi ya nini klase oyo bato bake na klase koyekola kosa éducation ko mama ani oyo eshuwe na place wana klase elingi koloba ete yo mutu okompose likambo na yo odécouvrir le mécanique na yo to osali garage na yo bongo oza na bana ya mike baye mpo baya koyekola mpe bakoma banani bamécanicien bana oyo bakobengo maître vrai ou faux
ya eza so groupement wana osali bana bakomi badisciple na yo. okay Ocomprendre? Okoki kosala eloko nyonso olingi kosala na mokili oyo. Soki oza na bato baza kolanda eke yo moto ozali mokolo na bango, maître na bango, okomi maître, bana wana bakomi banani? donc badisciple Badisciple na yo. Judas azalaki disciple ya Jésus-Christ parce que nkolo saponaki ke yo yaka na ekole na ngai. yango ntango mosusu aza kobenga maître ko yango wana baza kobenga Jésus-Christ rabuni, maître. Et puis bango baza kolanda ye 12 bato aponaki badisciple. Olobi lisusu ete azalaki apôtre ya Jésus, n'est-ce pas? Les places nalingi ye mpe koleka de passage ke bana mike tokopesa bango miliki bamela. Bao baza na minu me bakoki kolia